koya na ngai awa lelo po na koyeba kotatola munene ya Nzambe tata Nzambe oya prophète Emmanuel Dodi nakutana na mosali na Nzambe na nzela ya ndeko na ngai Ken Piana nazo peso mbote bisika ozali oza moko ya référence ya guérison na nga. Amen. Ça c'est Ken Piana nasunga batu batekanga lokola Keneti. Que Dieu bénisse Ken Piana. Amen. Pour na protoison pecador. Amen. Oui mama, na mata nazaki na 3e étage. Na kenda bien na fenêtre na bimisa déjà lokolo. Po na mibwaka na kufa na ngai po na mona kiso mayele na kosala nini? Na continuer kozala na mobile na ngai na malamu na limbisa ye nazo soupçonner ye po naza na place musote onga na koko nozwana donc ezaka ka ye. Ngaba sokolanga ti lelo kaka ngaba sokolanga OK sembo pas de commentaires malgré que tu as un problème AVC mais akoma kotambola ngaba sokolanga bandiko na ngai mibali basi ngaba sokolanga eza na bato bayebi penza ngaba sokolanga maintenant nani asokolaka yo mobali na nga kaka na sana mibali te solo yangoyo c'est ça nde nakenda na docteur mususu asala ngai test contre expertise Frau Siabano asalisi ngai test apesi ngai suite abi oza maladi te ala abi oza maladi te na pamuke na bi vas nini abi oza ke heilen obiki oza maladi te. God is wunderbar. Ich glaub am God Vater von Emmanuel Dodi. Amen. Echte Dina Gottes. Nichts falsch, aber echte Dina Gottes. Meine Vater, geistig Vater Emmanuel Dodi. Luka oya oloba. Mobiki sia solo. Mufuku lulwa bantu. Oyo babengi fumu na bimangu. Oyo babengi zenga mambu. Oyo azana bakombo ebele ya malamu pona ko benda batu ba yaba mona munene nzambe. Prophète messager Emmanuel Dodi. Sida na yo yaka ekobika na 10 jours oyo. Cancer na yo yaka ekobika na 10 jours oyo. Balakela yo mabe vino ekobonga kate yaka 10 jours ya Daniel ekobanda le 17 au 27. Vina yo ekobonga. Vous nous suivez de partout dans le monde entier, très chers internautes de partout. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette belle vidéo qui est présentée par la vôtre Lisiana Kanguma. Nous sert Lisa quoi. Toza puis toza na kati ya ministère des affranchis et pas ya prophète Emmanuel Dodi mutu nzambenga na benga raele kia Yesu mutu mukishibisika puis tozo lokota miracle ya ndenge na ndenge. En tout cas na kosenga bino ba nyonso obozo hésiter ko benga na kokoma numéro ezaka ka affiché wana bo benga biso bo komela biso soki bo moni bozata na difficulté ya kozwa à travers numéro wana bo benga ata biso to kopesa bino ba recommandation ndenge nini bokoki ko atteindre prophète. En tout cas bino karande bozo tikala parce que miracle déjà awa ezo salema ya ndenge na ndenge kaka ndenge makomi na Nzambe lobi. Un prophète est apparu au milieu de nous, Dieu a visité son peuple. En tout cas, Boya Penza ebele awa na 6e révolution, hein? En tout cas, 6e révolution on a kaka numéro 817 nde bokomona ministère des affranchis. Oroka monine meminga awa ezali sangomo comme munene oyo Nzambe Penza se manifestaki à travers notre maman qui est là bientôt là na kopesa epé parole pour boyoka ye Penza Nzambe abikisi ye akangoli abikisi pena libota na ye. En tout cas sans plus tarder nazanga mokote na plateau nazana Sandra Linda Baboté Yassa. C'est avec elle qu'on va commenter cette émission. Sans plus tarder Makongi mafongolinga déjà plateau na pesa Yassa Mboté. Bonjour Yassa. Bonjour Sarah Lakinda. T'es bien à Sœur Lisa. Sœur Lisa, nga pe bien à Sœur Lina Nzambi. Baboté c'est longue ezalaka ya mokili. OK, bonne santé. Santé bien na ngolu na Nzambi na pesa mon pasteur Papa Tsamala. Bonjour. Maman Lelo, maman chérie que j'aime beaucoup. Bonjour. Naba franchi nyonso.
na Emmanuel Dodi mon prophète mufukulu ya batu mukima kikaka donc mutazo sala miracle awa na kisasa ou vraiment adresse à bienzara awa donc bat babunga te ceux qui bozo bunga mitali bino vraiment ba miracle za awa et pas mufukulu ya batu mon prophète Emmanuel Dodi. Ya Sandra na pesi pe lisusu mbote na nga na pasteur Gédéon Sekanel Chamala o pazali moko ya bancadreur oyo bazo kamba bato belé penza kati na lingomba na biso et bonjour aussi na mama Lelo ya sa avant na pesa na nous parole na pasteur Chamala tozo mona yo awa Sandra lina babote bato belé ba yebela ki na makambo ya nzambe te il faut qu'on se le dise mais ce qu'on zo mona penza na façon de s'habiller na façon ya ko se comporter échanger ni ne c'est ça le changement total au katina changement total et sali po nzambe za na kati ce qui nzambe azala kité ngomo na changement te na pesa déjà témoignage ezaki na ba église belé na okende côté kuna ba pasteur bazali ba aventurier ba melara diamba tozora mabonza tokinda onango tozo na coffre voiture tokinda on hôtel bazaki na nzambe te on ngape moyena se changer ezalaki te awa na ye maseki ezate en tout cas le buka nzambe za awa mufukulu wa bato aye pona ko sauver bato donc nzambe ya prophète Emmanuel Dodi aza vraiment ko sa na kati ya prophète Emmanuel Dodi ya makasi yango faut mona ba changement ya Sandra Lina pe faut ezala parce que awa aventure ezate ya nzambe azali donc il fallait qu'on a changé de moment on a changé ah ba pasteur bazo simba te kuna ndenge ezalaki ah ko tuna meka na esimba te na pesa témoignage na fina ba miso na meka esimba te donc awa nzambe azali awa masekite awa so lingo kende lola oye awa so lingo kende sala ki aventure kene na ba église mususu ah vraiment bat bazo bika bat ba témoigner en tout tozo fondé pe batute ah so ki muta yo témoigner au mona famille na yo au mona place a outi au mona bana na yo au mona place na ba ta quartier ba ke ezaki a solo malade andako bela azio miracle na kati ba franchi prophète Emmanuel Dodi aza nzambe bat masala ba aventure te aza vraiment mufukulu ya bato donc o azo sala ki biso bason na lina to changer pour nzamba sola na kati ba franchi merci beaucoup là j'avais d'abord pris Sandra Lina alors bien bengo sœur nani sœur Sandra Lina nzambe et tanga donc ba beauté tikala ya mokili merci beaucoup sœur Sandra Lina nzambe directement on appelle si parole et pas ya pasteur Gédéon Sekanel Chamala. Une fois de plus, bonjour pasteur. Bonjour la sœur bien-aimée Lakinda. Kolo apambolayo. Amen. Musala kitoko zo sala ozo assurer relève. Tango boss azate mais yo atikeli yo musala peso confiance ozo assurer vraiment relève ya kitoko pe ba internet nyoso ba sepela kandengo zo présenter ba émission na yo. Tika nzambe tata nzambe ya prophète Emmanuel Dodi apambolayo. Amen. Et lelo et to leki na plateau sokomoni to apparaître boye parce que moi je suis le serviteur du prophète Emmanuel Dodi. Si. Nazana no mosali nzambe te. Mosali nzambe pendant 7 ans c'est le prophète Emmanuel Dodi. Menga naza mosali ya prophète Emmanuel Dodi. Omoni cheminement wana? Voilà. Donc en tant que mosali ya prophète Emmanuel Dodi a mandaté na représenter une émission oyo. Le Seigneur Jésus a dit c'est lui qui m'a vu le Père. Kaka nenge bomoninga boyeba ke bomoni déjà prophète Emmanuel Dodi. Amen. Et ndenge kaka ye moko alobaka boyamba biso na bolingo boyamba biso na esengo pe na mitema na bino. Et tango bomoni to apparaître boye to ye kotalisa bilembo na misala. Parce que bisika nzambe ya solo azali, il faut bilembo ya bonzambe talisa make bisika wana nzambe azali. Et l'instrument oyo nzambe azo utilisé puissamment pendant 7 ans, c'est le prophète messager Emmanuel Dodi. Même mokili mobimba eza d'accord. Le véritable homme de Dieu oyo atikali na miracle authentique. Et si ma miracle y a une mission kobiki sabato. Comme na bomo ya seko na seko, c'est le prophète messager Emmanuel Dodi parce que tembe ezali susu te. Et to profiter na ba internaute nyoso bozona na biso, to ye ko annoncer bino événement munene. O ezali boso na biso dans 2 jours. Ezali prière il y a 10 jours de Daniel. Prière, jeûne et prière il y a 10 jours de Daniel. Et kobanda na date ni les obanda du 17
au 27 février ya année oyo. Donc c'est vendredi le 17 tozobanda prière kaka mikolo combien zomi 10 jours de prière sacerdotale du prophète Daniel. Naye ko beta sete bien aimé dans le Seigneur, ba église nyonso na sena moi. Ba célébraka 21 jours. Notez bien, ba église nyonso ba célébraka 21 jours de Daniel. Mais moutoyer na révélation il y a 10 jours de prière sacerdotale de Daniel. Pendant ce temps, c'est le prophète Emmanuel Dodi. Bola monini eza sima ya prière landanga. Bola monini okozwa ozala partout okolanda émission oyo o se connecter yo nangai to banda prière oyo. Spécialité à prière oyo yaka osala nini? 10 jours ya Daniel eza prière eza capable ya kopikola muto ata batiaki yo na se ya libanga, ata bakundaki yo na cimetière, bakundaki yo na se ya mai, o balokaki yo na banganga ya Inde ke vino ekobongaka te. Soko célébrer kaka 10 jours ya Daniel ensemble avec les prophètes, les Daniel de ce temps présent, aza capable ya kopikola kuna batiaki vina yo. Amen. Yo oyo lo bakaonga rien ne marche, o vina ngeza bloqué, bakabela kangate, mibali bayaka bakendaka, maladie na yo eumeli. Donc ba situation nyonso eza difficile na vie ya mutu. Oyo esalaka ke vie na yo rien ne marche. Ba blocage ya makasi. O vie na yo balakela yo mabe. O okenda na banganga bakanga vie na yo. Basali ya Nzambe balakela yo mabe. Tante na yo lakela yo mabe. Makambo nyonso ba problème nyonso resistaka na vie ya mutu. 10 jours ya Daniel eza capable ya kopikola yo kobimisa kuna batiaki vie na yo. E ya mibale pona koshite. Prière oyo babengi yango 10 jours ya nini ya Daniel. O Nzambe asalaka na ba chiffre. Faut boyeba ke dans les sacerdoces, Dieu travaille avec les chiffres, Dieu travaille avec les couleurs, Dieu travaille avec les signes na biloko ebele. Voilà pourquoi 10 jours on est en atina balobite 15 jours, 10 jours. Pourquoi? Parce que chiffre 10 na bonzambe ezali chiffre à nouveau départ. Ezali chiffre à nouveau départ. Oyo nyonso akokota na 10 jours de Daniel oyo Nzamba zo pesa un nouveau départ. Nzamba zo banda makambo ya sika na vina yo. Amen. Makambo ya sika ko banda na vina yo. Amen. Et prière ya 10 jours eza capable na ye côté ate eza capable ya makambo oyo via mutebeba pendant 10 ans. Makambo e marchate pendant 10 ans na vina yo. Soko célébrer kaka 10 jours à Daniel, Daniel aza capable ya kozongisa ozwa makambo rata yango pendant 10 ans, ozwa yango dans 10 jours. Okay. Est-ce que vous comprenez la kinda? Est-ce que ben internaute bazo comprendre? Bunganga ya prière parce que eza prière ya bunganga Nzambe, eza prière sacerdotale ya bunganga Nzambe. Onganga koleka banganga nyonso kombo na ye Nzambe. Soki baloka yo na banganga mokili okoti na 10 jours ya Daniel eza prière ya bunganga Nzambe, Nzambe tataza capable ya kosala nini na kolokolola yo. Makambo rata na vie na yo ya 10 ans, prière ya 10 jours ya Daniel eza capable ya kozongisa yo zwa yango dans 10 jours. C'est ça magie. Il y a prière à 10 jours à Daniel avec les prophètes, l'homme de l'alliance de Seta Emmanuel Dodi. Tango zotelema vendredi, makambo rata na vie na yo pendant 10 ans, ozozo yango dans 10 jours. Amen. Qui vivra verra. Connecte-toi seulement na 10 jours oyo okomona bikamwa ndia ndenge na ndenge. Maladie oyo umeli ekobika, bakanga bako kangolama, ba oyo babotaka te bakobota, ba oyo baloka bango Daniel akozongisa vie na bango ndenge ezalaki. Tika Nzambe tata apambola bino ko hésiter te, wana problème, wana situation songolo. To invité yo yaka, yope. Chez nous tolobaka l'invité invite. Yo to invité yope invité wana na wana kuna et vendredi tozola mukamena na atmosphère. Il y a 10 jours ya Daniel et condition nango eza simple. Tokolia ndenge
kobanga te na calme ona nozala na kimia parce que bato ebele makambo ya kolia ezalaka bitumba kozala na kimia eza prière moko simple en soi eza jeûne ya seke te eza kaka okobanda komela mai ere nyonso olingi e condition ya mibale ozolia kaka ndunda ya pamba ezala accompagné na eloko moko te na zongeli condition ya prière oyo eza simple ozomela mai ere nyonso olingi condition ya mibale ozolia ndunda ere nyonso olingi mais ndunda wana kotia mbisi te kotia nyama te ekota kaka épice ndenge ba maman balambaka na ba épice nyonso et notez bien oza obligé à kotikala na ndunda moko te okovarie ba sorte nyonso ba légumes ndenge ezalaka maman balambaka matembele okolia matembela pondu mujibujibu bitekuteku fumbwa donc ozo varier bandunda nyonso mais ezala ndunda olambi yango na ba épice nyonso tie na kati ozolia yango ere nyonso olingi ezala accompagné na kwanga te frite te fufu te mbala te hein ko accompagné nango na eloko moko te ti te sucré te jus te kaka mai oyo tolobaka balobaka l'eau c'est la vie ozomela kaka mai nakolia légume ya pamba nde oyo Daniel asalaki na Babylone esalaki ke azala Daniel aleka bato nyonso na ntango wana na mayele oyo prière oyo kobakisela yo mayele prière oyo kosalaki okoma na esprit supérieur ya kodomine mokili prière oyo kosalaki makambo nyonso ekangama na vi na yo ekokangolama nde condition yango wana me mutu soki azobela aomela kisi ye aza concerné te yo kogene te soki ozomela kisi continue komela kisi kokata kisi te continue komela kisi mais régime na yo nde ekochange mwa moke omela kisi oakompagne yango na ndunda soit na frite soit na mwa likemba soit na mwa fufu mais ezala kaka ndunda pour les gens qui sont sous kir sous traitement basi azemi basi oyo bazomelisa bana libele nabo baza na 60 ans d'âge bango pe batikali kana na régime soit ya mwa fufu na légumes mais totikali dans la prière l'âme ya Daniel ezali légumes na mai et ce que nous ça la prière ote mais qu'à cette fois-ci yo moko kopesa biso raison soko moni prophète Emmanuel Dodi aza puissant secret oyo esali ke prophète Emmanuel Dodi azala oyo azosala ba miracle ke nesango il n'y a pas kisi nde 10 jours ya Daniel pour votre secret ezala ki prière ya ye moko nzamba pesa ye maintenant alokeli bato nyonso bolamu aye kotia yango bato nyonso babanda kosala yango meme biso tango toya pembeni ya mosakoli tozalaka na baproblème ebele mais grâce à prière oyo ebalusa vi na biso amen yo pe wana problème cette fois-ci kanga motema zwa décision ya malamu kota na prière oyo le 27 avant même tokoma le 27 okomona koma ba témoignage ekosopana na vi na yo voilà oyo toyaki koannonce bino tika nzambe tata nzambe akolo yesu apambola bino nyonso pe tozali kozongisa maloba epai ya lakinda po toyoka miracle oyo nzambe asaleli mama na biso. Merci. En tout cas, comme le pasteur Gédéon Sekania Tchamala vient de le dire, on vous invite tous à venir participer. Ça commence du 17 au 27. En tout cas, boya penza. Na nazda kuta maloba koloba te populairement bozo mona miracle ndenge ndenge ezo salima na ba nouvelle ligne na ba Daniel na ba moisson na ba prière na ba tabernacle. En tout cas, boya penza ebele bo se joindre na biso. Pasteur Gédéon Sekania avant nous n'appeler sa parole et pas maman. Ndenge yona no sele so moi briefing ya mukie poto qui a témoigné qui dimanche passé dans nouvelle ligne mais yo c'est le souka briefing mukie OK non penza mulaite poto poste directement maloba et pas ya mama yemoko mama oyo bomoni afandaka awate auti musika auti na mboka ya Allemagne na précisément na Bayern nde ya banda kolanda prophète à partir de Allemagne atikala okutana na prophète boyete kaka kuna à partir d'Allemagne andimeli nzambe ya prophète
problème azalaki na yango azalaki na problème ya maladie oyo ebikaka te, maladie incurable par la médecine. Amela mela bakisi plus autant de vingtaine d'années tokoyoka ye moko nazwa guérison te. C'est que par rapport à la science et par rapport à la médecine azalaki condamné à kokufa na maladie wana parce que ezali maladie ebikaka te babengi yango maladie incurable. Oyo eza incurable epai ya minganga epai ya nzambe ya prophète Emmanuel Dodi eza ke eza incurable. Amen. Talati na tango akutani na prophète a memi problème na pas prophète alobi papa e ngai na lembi komela bakisi plus de 20 ans vie na ngezaka bakisi na bakisi et puis na 11 la kaka liwa prophète parce qu'aye kopesa batu bomoi ayebisi okokufa te. Amen. Quelle que soit maladie na yo et ko soit solution nazo silisa yango. Amen. Parce que yende azo opérer do ya guérison wana nzamba tiango na nzete te nzamba tiango kati na ye. Dieu opère les miracles en passant par les prophètes. Amen. Donc c'est lui l'instrument que on a utilisé batu babika. Voilà pourquoi na tango muke asalaki inanete kaka nenge prophète ayebisa ki maman zalaki mia ton problème sera fait. Kaka nenge ayebisa ki c'est fait et puis tango muke maman oyo maladie incurable. Nazoloba incurable. Tokoyoka ngo na munoko na ye. Comment elle a été guérie? Tango abiki akei kaka na baminganga wana. Oyo baloba okobika ka te. Ba teste minganga mitu esali nini e baluki. Ke yoko bika te obiki ndenge nini alobike ya mutu moko nzamba tindeli biso na Congo. Prophète solution. Amen. Kombo na ye Emmanuel Dodi. Ana don ya guérison et kenda sango mokili mobimba. Soko kutani na quelle que soit maladie na yo et pas na ye maladie nyoso ebikaka. Na tango muke mama abiki nde alobi likambo boye il faut parce qu'ayebisa nzambe soko biki singa na koya kotatola mokili mobimba eko yoka sango ke o nzambo yo obiki saka maladie incurable. Amen. Nde afuti biye na ye aye premièrement ko remercier muto ya bikisie et puis témoignage na tato la mokili mobimba même bisika nous soko banda ko voyager na ba avion partout il faut témoigner ce que le Dieu du prophète Emmanuel Dodi a fait dans sa vie. Ndeti na tolingi toyoka ye moko za témoin okile aza mwana mukete c'est une grande servante atambola pena ba mangombe belé azwa solution te. Voilà les lois de solution pe a combien affranchi à vie tina lola tina vie éternelle. Amen. Boyete maman. Nana olongolo si c'est pas prophète Emmanuel. Zamba pambola yo. Merci. Bonjour maman. Bonjour. Bienvenue parmi. Bien la kinda. Sœur Lisa, na lingi na église Sœur Lisa. OK, Sœur Lisa. Ouais. Na sepeli komona yo. Pas de quoi. Bonne santé maman. Santé malamu makasi. Santé malamu. Malamu penza. Esengo mingi kozala na yo kati na biso awa na ministère des affranchis. Amen. Merci. Tout le monde témoignait qui dimanche passé dans la nouvelle ligne. Donc on qui vraiment photo fan de ça yo lisusu pour on ezaki témoignage les cas qui Villers tout ça qui courir derrière les temps et on to baki to koyeba penza ndenge nini makamongo bandaki yo moko penza perception na ba précision na ba détail nion surtout donc on a vraiment tout notre temps parole les yo ndenge nini nanu okutana ki canal ni ça qui oya kati na ministère des affranchis. Vraiment merci beaucoup. Ngai kombo na ngai mama Lelo Brigitte Madeleine Paka na za mama ya bana mitano 4 garçons une fille na fandi na mboka ya Allemagne na région ya Bavière na Würzburg ndenga koya na ngai awa lelo po na koyeba kotatola munene ya nzambe tata nzambe oya prophète Emmanuel Dodi na bengaka ye mon docteur. Amen. Parce que ba docteur a mokili bakoka ki kobikisanga te nazwa ki solution te na likambo nga na kutana ki nango ya maladi oyo ewumelaki bambula ebele na kati na bapasi na ngai na kati na kolela pona minyoko maladi onga na kutana nango oyo babengi VH
awa namonaka mingi babengaka sida kati na bapasi nyonso wana nazalaki kaka kolelela Nzambe tata amemanga esika moko oyo nakokuta na mosali na Nzambe oyo ya solo solo parce que ya plusieurs basali na Nzambe mais esaleli pe endimani kondimana na Nzambe bazalaka su penza mingi te ekoma mwa pasi mais nasengaka na Nzambe tata Dieu le Père Dieu éternel mokolo oyo okosalela ngolu pasi oyo nakutami nango na bokono oyo ya mabe oyo bato na se ya moi balobi esilaka te okutanisa ngai na mosali oyo place ngai nakozuyeba kozwa ngolu na bika mpona tatola yo nakobanga te nakoyoka soni te nakolinga nde nayebisa bato oyo bayebaka te ke yo Nzambe tata oexistaka pe yo wana kaka Nzambe tata obikisaka nakotelema mokili mobimba bayoka ke obikisinga naza kozela ntango nango ekoka bandeko na ngai na kati na Nkolo Yesu nakutana na mosali na Nzambe na nzela ya ndeko na ngai Ken Piana nazopesa mbote bisika ozali oza moko ya référence ya guérison na nga. Amen. Ça c'est Ken Piana nasunga batu batekanga lokola Ken ti que Dieu bénisse Ken Piana. Nenge kuna na poto asopeka tozi. Oui mama okutana na nini Nzambe tata apambola yo makasi nga namona eka nga abi nakutai na pito pale na YouTube nga abi ye pa zakala ba pito pale mais kati na ngelobi landa ye sima pito pa Nzambe abombe surprise vraiment ako changer vie na yo na bitika na landa ndeko Ken kotala natalaki émission ezalaki na période ya ezalaki na 2020 na place église oyo ya biso bafranchi tokendeke mingi kotala babola na mama koko ezalaka journée moko nayebi te ezali kaka merveille ya Nzambe po kati na kolela na ngai nazonga mwa moke nsima bandeko na ngai naza koloba ngai abi nakokutana na oyo ya kosunga ngai na wapi mais natambola pe na place mosusu nakenda na pasteur moko boye na France na Lille po ebandelaki ngai koya na kati na lingombo mpona likambo ya mbasu mbasu nakoloba elandani 2 fois po ya premier tour ezalaki esili mais baye susu balandiseli ngai lisusu 2 fois ebeti tina mikuwa nazali kokende su na mosala te eloko te mbasu ekutiawa na Congo elandi otina elandi nga ti kuna na Allemagne na poto na Allemagne esala pasi mingi na sala tina za boye na nazonga mosala te na ndenge ke douleur sur douleur baboyaki na continuer mosala na pema po kuna eza bongo mais na loboko oyo ya nguya oyo nga nakutani nango ya prophète Emmanuel Dodi mon père spirituel mon docteur nabengaka ye Iba Ales na allemand donc aza aleki nyonso Amen. Pona bomoi na ngai On va avancer. Iba Ales obe kutana kine na nzela Ken Piana nde directement ndo komai kolanda elekaki ndenge nini elekaki na nzela ya Ken Piana koyoka naza koyoka papa Ken nazotatola bolamu ya lingomba oyo ya citadelle ya papa Emmanuel Dodi bisika aza kokamba bisika azosala misala minene zenga mambo abindotatola bi prophète Emmanuel Dodi nga mpe nabelaki awa batielaki ngai si je mettrais poison batielaki nga poison mais soki ngai naza na bomoi boye eza mpona prophète Emmanuel Dodi atatolaki nazalaki flatte nalanda nayoka maloba Ken pito pale batielaki poison mpe abiki alors nazalaki mpenza attentif nayoka nde ata abengi servante Christeve abengi ye mama Christeve yaka nanu nga nazotala nazolanda émission na ndako nayoki ndenge azotatola bibo moni ndeko servante monene ya Nzambe abondelaka mpona bato atika nyonso ya mokili ye akipaka te mibali bayaka mpo babala ye me ye aza kuna te ye asalelaka kaka Nzambe na ye na busolo epuis soko oza na problème mwana mwasi bomoni
bomoi na banzoto ndenge aza kitoko mais soki atelemi na kobondela nyonso ekendeke mpenza na kimia mpe bato bazobika mpe bazotatola loboko na nzambe ya prophète Emmanuel Dodi. C'est par là que nazalaki mpenza nalanda makambo ya boye vraiment kolanda na bando olanda ndenge azoloba eflate nga naumela natala ntina suka émission nde namoni ndenge lingomba oyo ya citadelle oyo prophète Emmanuel Dodi azokamba bolamu baosalela babola bolamu elekelaki nga tala biloko ezalaki ebele bandeko na ngai ndenge bozoyoka nga eza flatterie te mais oyo nga na vivaki oyo epesaki ngai naza na bolingo wana nakumba na vraiment na suka namona suite nango ezalaki nini namoni nyonso tu na ane moko 4 fois bazotatola misala wana minene wana bolamu wana oyo bato mosusu bakoka kosala te mais ye azosala azomotive bana na nzambe oyo baza na kati na citadelle bakende na nyonso wana na baenveloppe tala minene kokonte kutu te babisi etandamaki wana mokolo wana nazalaki mpenza etone na bi mosali na nzambe tika na koba nalanda natala ndenge nini nazelaki mpe te bandeko na ngai nazalaki flate nazwi numero nakomi nalobi ifo natinda bana basala ndenge ya likambo ya Jericho na ntango ya Josué ngabi bokende ko espionner bopianga suite pona lingi tena ke nokutana na lingomba moko boye oyo ekozala kimia te mais to koma kuna ngana lingaki obetela biso nanu comment au contactaki maladie wana otangela biso ya VIH comment banda combien d'années beli afato ya sukoyo penza na mama na likambo na biso ngai likambo ya kobela na ngai oyo nazalaka nango na tana likanisite ndenge mutu nyonso ke okokutana na likambo songolo mpo nazalaki na état ya santé ya bien parce que déjà nabotaki déjà bana na ngai 4 na kimia nyonso ndenge mutu nyonso abotaka mais na se ya moi oyo eza na basurprise na ntina ete na koloba boye soki nano okufi te koyeba te komona ke donc mokili eza bien nyonso to eza malamu mpo na ngai lobi oyebi te nini okokutana nango mpo nga nayebaki te mais nazwi problème oyo na nzela ya mobali oyo ya ngai papa ya bana oyo ya ngai tofandi banda biso tobalana tosala déjà 38 ans de mariage ndenge naza boye donc eza ebele naza koko 4 fois koko na ngai liboso kutu aza na 18 ans donc toumeli na sériosité na bolingo nyonso mais ezalaki na mokolo moko na mbula moko na 1997 wana nga naza déjà na poto tofandaka na mobali problème te nakendeke na bacontrôle mpo kuna ezali docteur ya mikuwa ya ainsi de suite ndenge ezalaka nayoka nouvelle ya mabe te mais na bandeki koyoka libumu eza kotungisa ngai nzoka nde na kati na ngai nazalaki mpe na mwana na kati ya libumu me ngai nayebaki teke naza na zemi mpo baperiode nyonso ezoleka bien alors idée eza te mpo na bana oyo mosusu wana ezalaki ndenge ezalaka normalement na gynécologie mwasi ntango aza na zemi oregle susu te me ngai na bandomona baperiode normale ti na 3e mois nde etindi nga douleur tellement ezosala pasi nazoka eloko moko eninga na ngai na libumu nakanisaki myome nde etindaki ngai nakende na docteur na ngai kokóma nakomi kuna abi atali amonta abi fo mpe na prélever mpo kuna eza mpema bongo makila ntango azwi makila fale nazonga kozonga nazongaki nde ekopesaki amoni nga na infection quelconque mais azoyebisa nga nanu te abi namoni nai na yo eza malamu te alors fanda nanu mais banda kala yo ozala na problème te mais namoni baresultat eza bien te mais nga mpe nazondima ngo nanu te il faut zonga lisusu nabendo lisusu makila totala ndenge nini wana mpe annonce oyo toza déjà na zemi nanu apesi nga te asi amoni mais aboyi kopamusa ngai ezalaki bongo nga nazongi azwi makila aprélevé abila 2 jours bakosala yango mbango zonga ntango nazongi nde afandisi nga mpo kuna badocteur vraiment akosheriri yo mpo apeso kimia
Alors tango apesi ngai sango wana abi oh deuxième tour to sali boy loko le pesi bo seke okomi na malade mais quand les orgues et la kisi ko za na suscité na ko aider yo oza na problème te eza eloko eye moyen osala autrement eza te na ko banda ko su na ko sunga yo na ko tiko te ko bangelo ko te nde continue ki ndenge wana abandi ko sunga ngai alobi na ngai oza na zemi that is baby siko azwi penza nani akomutala na abi omoni wana mwana na kati na bi 9 na boya kinga bi no abi me oza na zemi ekomi ya 3 mois mais yo yebite ah na kamo ngana za na zemi siko na problème on azana on osala ndenge abi ko banga te wana déjà non so pe déjà problème aux tout ayebisinga déjà nazalaki dokola na kota na se ya mabele na pumbwa na kende kote nazalaki traumatisé choqué na bibongo nga na kozula ngo wapi abi justement yango po ozalaka nango te siko ekomi boye okomela kisi oyo eza Deutschland traitement ezalaka makasi toza na 2 pays ezalaka na traitement makasi Suisse Deutschland oza na problème te Deutschland eza mboka oyo Allemagne donc okobanga te problème eza te olanda traitement nde ozonga nde naye kozonga na ndako nazalaki mpenza futi presque mort mais nakomi na ndako eloko ya liboso ntango okomi obondeli te comme d'habitude biso bachrétien nabengi mobali na ngai natalisi etala problème ngai nake koyoka ngai nazalaka nango te toboti bana tozalaka na maladi te maladi oyo eutelanga wapi ngai mpe natambolaki te yo kendeki esika te mobali aotalanga répondre te papa réagissaki te eloko te aotalanga nie nayebise nalingi nayeba euti wapi parce que conscience nanga eza mpenza naza na eloko te na ye awa obengisanga tofandaka eloko te mais sikoyo likambo ekomi bo euti wapi alobi te kutu azwi maboko ne atie na mutu aotalanga na mawa akangaki motema mokolo wana boyaki kopesanga réponse kati na ngai namonaki mayele esukaki nga mokolo na tatoli awa tellement ezalaki sous-courte ezalaki mwa mokuse temps ezalaki te nakenda mpenza nazela ye lobi nango ake mosala na mata nazalaki na 3e étage nakenda mpenza na fenêtre nabimisa déjà lokolo mpo namibwaka nakufa na ngai mpo namonaki so mayele nakosala nini bongo bana nani akobokolelanga bana vi nanga mpo anini ebeba boye nazalaki traumatisé bandeko na ngai eza pasi bayebi so likambo ya ndenge wana oyo oyebi ata motuna makolo te ezalaki difficile ka moko dur kati na ngai na fenêtre ntango natie lokolo na ngai ya droite na mata mpenza etikalaki ka nazwa ya gauche na bimisa na mitikela bavoiture mpe ezoleka alors nayoka mongongo elobi na ngai zwa lokolo na yo zongisa zongisa lokolo zongisa kosala yango te mbala moko mawe ekoti na motema nazosentir ti nazoloba na bino boye nasantaka eloko wana mpo namonaka yango etikala na nga nabi tika nazonga du fait ke mpe nayebaki koluka elongi na nzambe tozalaki mpe moko mpe tosalelaka nzambe donc esengeli natosa nazonga pasi ekoteli nga na kati na motema nakita na mabolongo na bando lela nabi soki ekozala boye oyo nga nayoki mongongo oyo nzambe nga nayebika nzambe tata oyo nga nasambelaka ndenge opesi nga nazonga kasi eloko ka nasengi yo olongolelanga pasi oyo soki nazoloba ndenge wana mai ya misu na nga je me rappelle eza kobima lokola bambuma moko ya mai ezokita nabi Ecclésiaste 5 elobi nakoprécipite kosala ve te soki oakomplir yango te me ngai napesi yo yango nabi nakoakomplir bikisa ngai nakobosana yo te salela do nazalaki abati na ngai moko na kati ya ndako po mwana na ngai ya mwasi ake deja classe bakendeke classe ntongo bazongaka 18h tokutanaka bapoko alors nazalaki ngai moko kaka na présence ya nzambe tata nazoloba nazolelela ye na mokolo wana nde makasi moko eyelaki nga kobanga elongwaki nga epesi ngai na continue kozala na mobali na ngai na malamu nalimbisa ye nazosoupçonne ye
mpo naza na place mosusu te onga na koko nozwana donc eza kaka ye tellement eyaki après tellement nalingaki mobali nanga mingi alors tellement na vie nanga bolamu asalelanga na vie eleki ebele eza mingi na famille na ye kutu bakomaki komona otyai na kisi yo nini parce que ye mpe azalaka moko ya mobulu te kutu na kokola na ye alingi akende na kisango mpo alingaka mobulu te donc mwasi oyo ya ye ya liboso na vie na ye eza nga oyo mpenza ya bolingo na ye oyo alingaka mpenza nga donc nyonso kolinga aosala na senga nga basokolanga ti lelo kaka nga basokolanga sembo pas de commentaire malgré que tu as un problème AVC mais akoma kotambola nga basokolanga bandiko na ngai mibali basi nga basokolanga eza na bato bayebi penza nga basokolanga nani asokolaka yo mobali na nga kaka naza na mibale te mobali na nga atiaka mai na baignoire atie penza bakisi oyo tosalelaka asopi yango soki ayebi ngai naza na mosala l'air boye nasilisaka nga nazoya kobanda kutu ete ozalaki na matadi tina ndenge toyai boye na tokenda na poto atiaka mpenza abongisi na mama ne na papa ne kutu ntango tozalaki na Congo omona babi ki adie bolingo nani abi papa na mama bino mpe na namona place boboyani te namona place bokamatana te papa nalanda yo ndenge olengelaka mama nga mpe nalandi yo mobali na ngai bato bakende kosokolisa nzoto na banganga ndako mpenza na mobali na ye utasokolaka ye vraiment nakutana abondelaka ngai nakutana mobali asokolanga esanga amen koba kaka na yesu kristu nzambe ya papa Emmanuel doyo okokutana mpe mpo basili nanu te bazalaka baza quelque part amen nde na yango wana bandeko natalisi bongo nazongisaki motema na komprenaki ke aobanga koyebisa ngai ti ezalaki na mokolo moko avuaki donc nazalaki oblige nabomba sekele wana nga moko bana bayebaki te ndeko te cousin cousine papa o nani mutu te camarade te même basali non nazalaka na caractère wana nalingaka te makambo ya kolobaloba nalingaka te eloko kaka boye na livre mbala moko boye nalingaka te eza secret privé ya vie na nga namonaki ata nayebisi bato bakopesa ngai eloko te solution ezalaki kaka na nzambe tata oyo nga nandimela asalela nga ngolu nabika ndenge nasalaki ve epa na ye même ndenge nafandi bo bato bayebi nga bakoyoka bakomona ekotrouble mokili tellement nayebani mingi na musalaka ya nzambe oyo do nayebani alors epesaki to demere tango avoué nalimbisi ye mais ezalaki facile te na ebandeli nazolobaka ezalaki priere na nga kolo sunganga nazala na kimia nasala ndenge nazalaki na libala na continue bolamu wana na continue mpe kaka kosalela yo et puis epesaki nga makasi ya kosala kutu évangélisation mpona komema peuple ya nzambe na nzela ya nkolo mais bayebelaki yango ntina te nga nazokende kaka tellement tozosala mpe mosala nzambe na église esongolo nazoya ndeko na ngai na nzambe malamu toza kosalela nzambe kuna toume tosala 23 ans na nzambe malamu kosalela nkolo koteya mpe liloba na place wana nde epesanga mpe maîtrise to nazalaki mingi kolika na nzambe na soulever kaka mwa eloko moko vite fait po toleka na biso ozalaki osamela na nzambe malamu kuna mpo ozalaki na bapaster na bino oyo ya nzambe malamu pourquoi po memaki problème na yo bango mpe batrouvele yo solution epesamelaki ngai te kati na ngai nasalaka eloko soki nayoki amen soki nayoki ekute mingi nayokelaka awa soki nayoki te napesa te eza ndenge ngai nakendeke na nzambe na ngai ndenge oyo nzambe tata ayalolayaka ngai nazala bongo natambolaka mpenza bongo nde epesi ke
na continuer komela bakisi ti na ndenge na bota pe sain et sauf. Mwana très bien eloko te ne place wana na moni munene nzambe tata na bi bon c'est que lokola salelinga déjà premier pas eloko munene boy po souci na ngai ezali ko elianga na ebite na kobotela ndenge nini mais tango nyonso epesamaki malamu kimia tout en tout cas na moni ko tuna esengo so ezolinga siko vraiment alors epesaki ngai makasi lisusu na demere na nzambe nasali na baministère ebele kaka na kati ya lingomba wana bautilisaki dolenge oyo nkolo aza kosala kati na ngai alors nsima ya kolandama na ndenge wana kokoba na komela kokoba na kokende kosalisaka kozwaka bamakila bakontrole bato ya nini mpo ezalaka bongo naza komela baretrovir na bakombongo eza 3 kisi naza komela wala bane ko somba ngo combien kisi wana po somba ngo na mbongo eza passe eza assurance biso tango yo so sala nga naza vraiment feste na musala na ngai na hôpital na salaka alors bakataka mbongo déjà bazo bongisa pour avenir na yo futur alors baza ko somba kisi moko 3000 nini euro 3000 dollars te euro so yo ka sera franc congolais wa ko zo bela mama uti ezatalu makasi kisi wana mutu nyonso pete atakuna soko zana assurance te ozwa te ngana zana assurance mo eza makasi ya privé na futa kebele ba okipe yo pe ça bon alors esalaki bandeko na ngai basali nde likambu ya munene na ngai nde komaki nazotala siko pona ngai mwana bimi bien esiko pona biso papa na mama tokosuka ndenge nini makasi etingia na kobondela na kosalela kaka nzambe natalisaki bapasteur te naboyaki kaka ndenge nalobaki na ebandeli nabombaki sekele po se ya moyo nakanisi bino moko bozomona ntango kono livre secret no na mutu ekomi nzembo peut-être nakanisa inga biso nake koloba babanda kofinganga bato babanda kokimanga et surtout na ntango wana ezalaki maladie moko très grave et puis ya soni ignomini na yo oprobe donc nalataka yango mpenza mais natalelaki kaka nzambe tata nde na kati na kolanda batraitement kolo mpe aye kosalela nga ngulu nazovivre sikoyo nazongi epai ya ken piana ndenge tokuta natindi bana baya baexplore bapesi nga suite bakutanaki na pasteur na ngai encadreur pasteur Gédéon Sekaniel Chamala yeyo nde ye nde sikoyo apesi bana numero ntango bana babengi ngai bapesi nga nazelaki pokwa te nazela soki nde nabi lokola nazwi numero ya prophète Emmanuel Dodi nabenga mbala moko nabengi nazwaki ye te natiki maloba papa arapela nga na bolingo nyonso ntango natalisi ye natalisaki ye mpe likambo ya problème na ngai ya VH te ya sida te nabombi nanu ndenge momesano na ngai napesi ye likambo ya lokolo alobi mama lelo nyonso wana eza eloko pamba trop sûr ya ye moko donc aminimize yango akitisi yango ezalaki bongo papa nde ntango atalisi nga bongo namoni bongo likambo yango mpe ya mbaso na bapasi bome aseki yango kutu alobi eza petit problème nazwaki guérison englobe nazwaki guérison na lokolo na ngai natatola mpe nani na ngai chiffre na ngai eza awa donc bolamu ya liboso ozwi pa prophète ezali guérison ya mbaso ezalaki donc lokolo boye ntina nsima awa wana okutani na prophète te asimbi yo te kaka en distance asimbanga te en distance kaka ndenge alobaka c'est fait ndenge nabika na c'est fait ya papa Emmanuel Dodi le véritable messager amen c'est ensemble ntango oyoki nanu guérison oyo ya liboso po yo mpe ezalaki kaka ka moko ya mbaso ntango oyoki miracle esalemelaki esalemi mpe mama esali yo ndenge esalinga bien makasi mpo talaka nga nasala soki combien de semaine na mbaso natambola babima natambola baeglise natambola par-ci par-là nazwa solution te ntango mama alobi makambo ya mbaso natalaka na miseki mpo epa prophète eza kwa lianti atieka ya boye donc eza kwa donc
eza kwa liyanzi donc nga nabika nango na 2 jours nayaka dimanche abalanga kaka sefe na mena mai likolo ekauka ezonga mobimba donc mbase pa prophète eza liyanzi tala baside ezobika bacancer bazobika bombaso donc mpo nanga kutu bato baza bambaso baya bayolongola bango liyanzi wana amen tozongela biso mama nde nakolandisama epesi ke nayeba kodemere na demere parce que namoni miracle mpo na nga moko personnellement namoni nani oyo nzambe asayelenga mpo na kobota na ngai namoni susu mbasu eye elongwe donc c'est que nakoba lisusu kosalela nzambe wana na kati na citadele ya papa Emmanuel Dodi directement deuxième miracle oyo ya VIH eyaki ndenge nini eye kaka na pete na kobenga ngo mpo ezwaki kutu ntango te eye na pete kaka comme eza oyo aye mosala na ye momesano nde na ke na nani na contrôle docteur nanga komo compliqué nga nakoma tuna ye mokolo monga bina umeli mpe na bakisi ti sikoyo changement eza kaka te nakokangamaka komelaka bakisi pesanga bapapier na ngai natala tokomi kodiskite alobi na ngai me non malabi esilaka te wana nga naza deja awa na kati ya bafranci papa déjà ki oza na VIH natalisaki ye na nsima mikolo réponse mpe ezalaki papa alobai na ngai mama lelo mwana na ngai me bino boza oyo nzambe tata apesi ngai eza na problème te akitisi yango lisusu kuta bazoseka ngai trop sur ya ye moko na bunzambe wana oyo ye azwa na kati na kilima simba oyo nkolo asalela ye ayebi ke eza makambo ya mikie alors akitisi yango lisusu ngai mpe kaka lokola nazaka mwasi moko molende na kondima ngai fwa mpenza naitilizaka yango nabi na kokoba kaka na papa na ngai spirituel na docteur sikoyo akomi eza lokola moto moko azosentir ke moto okala te azotika biso azozwa lobiko akomi kotianga bapression natali nasololi na encadreur na ngai natali ngai abi non tika nabimisela ye vérité nayaka nano epa na yo papa nayebisi ngai abi papa ngai nazaka na problème boye ya sida atalisi ye nde ye mpe epa na ye mpe ye mpe aseki ngai abi me eza petit problème azosala ye mpe asekaki ngai abi bato ebele bazoya ya baproblème ya ndenge na ndenge bazobika bongo wana nde papa prophète akolembana te otalisaki ye atoninga ngai abi nasi natalisi bon mais falenga mpe natalisa ye mpo ye nde aza na katikati ale jour mosusu papa pasteur Gédéon ayebisi nga mais mama kende nanu kosalisa susu test otala nanu nde nakenda na docteur mosusu asala ngai test contre expertise frau siabano asalisi ngai test apesi ngai suite abi oza maladi te abi oza maladi te na pamuke nabi vas nini abi oza ke Highland obiki oza maladi te mpo bapapier ya bato oyo baza na problème ya VIH bakozwa bakokoma batie rouge ezalaka bongo mais na mokolo wana longwe rouge atie vert amen motema etondi motema etondi samaka na esengo bandeko na ngai même papa cameraman ndenge otalanga boye nakomani na kosepela na sepeli motema etondi na esengo ya bidon nazo revivre vie nandimaki te mais na vivre lisusu bonheur oyo ya vie à la vie mpo nakomaka mwasi moko omona nake na lingomba naosala mosala nzoka ndenga moko tala problème etonda omona na ndako ta nazongaka nazolela nazoluka kaka nkolo asunga mais na mokolo wana ya résultat esengo etondi natalisinga bi papa nake na mobali nanga bi chat po tobenganaka chat elakisi mon trésor chat ngabi chat nga naza bongo nabi chat tala abi nanga ya solo atali apesaki ngai original docteur wana ye atikali na kopi nakomisi nzambe première étape deuxième étape natalisi papa pasteur Gédéon abi namoni nazongela docteur oyo akontrolanga mbula na mbula
97 1997 ok 97 2021 na bandeli nga na koti na citadelle awa na 2020 na septembre sikoyo tala eke ezalika quelques mois nde alobi ko na ngai na umeli te nde esali ke nakende so na docteur o place nga naza kokende bandaka oyo akomisa ngai kaka abendaka kaka makila résultat ezalaka te nyonso ezalaka mabe parce que ebikaka te tana ke nayebisi lelo nalingi ozwa makila na ngai avant ozwa yango pesa nga na résultat oyo ozwaki ya tour wana namona moto atomboka na niveau moko akosakana te kandenge alingaki te aboyi na biso soko opesi ngai te nakobima te pesa ngai suite nani oyo wana bongo nde ozwa natelemeli mpo soki te nakopesa loboko na nga te soko otai loboko na nga awa mpo elamba nalati ekangi donc awa ekota tellement batonga ya kobenda na kobenda pasi ya ndenge wana mais fo osala yango nde na mokolo wana alobi na nga ok zela nano abimaka ndenge natatolaki awa dimanche passé abimi akebenga professeur nani mosusu Stife ntango abengi ye aye oh madame bonjour ça va alobaka mwa français abi ça va nga abi ça va mais ngai nalingi suite ya ba résultat na ngai mpo nazwaka suite te mbula nyonso wana suite ezalaka kaka te ezalaka mabe nalobi nga fo nazwa nde nzambe akota na kati ya docteur wana asola na moninga na ye asala apesa nga suite résultat nde ezalaki bongo ntango résultat eye nazongeli na 2 jours wana azalaki mbamba nakei na bina namona oyo bapesi yo nde apesa ngai résultat papier yango oyo ich bin geheile ich habe Heilung weil Gott ist barmherzige Gott hat so viele Dinge in meinem Leben getan habe deswegen ich bin hier ich will nur Zeugnis für die Leute wenn jemand hat ein Problem eine Krankheit egal was kommen ich bitte euch kommen hier Gott macht erste Wunder und dann Heilung und alles. Amen. Gott ist wunderbar. Ich glaube an Gott. Gott Vater von Emmanuel Dodi. Amen. Erste Diener Gottes. Amen. Nichts falsch, aber erste Diener Gottes. Amen. Mein Vater, geistig Vater, Emmanuel Dodi. Amen. Ich lobe, ich preise. Liebe Gott. Ok. Résultat ngwana tumoni kes a mama abiki na sida. Siko mama nga tunaka question tango yo bika ki boye tango mutwana ko la chose soit résultat eza vraiment négatif. Papa sala ki ndenge ni yepa kende ko sa ba résultat ou bien ya tikala ki nango yo ndeka obika ki. Papa ko bika na ngai yepe alandeli azupe makasi ngande mundu na forcer sikoyo. Ngai nde nakomi siko komema ye na bina lingi kaka kande kana lobaki na lingi na mona pe mobali na ngai résultat na eza ndenge nini nde ba mona nga lokola mutu moko ndoki penzako ndenge nini okomi na bambamba boy alors ko pesa ake ko sala contrôle na ye oh ya liboso tant que ya bambamba na nga wana oh ya besa osomona ekomi bien ça va allez toke lisusu wow c'est que au fandi nanu zwano nanu 6 mois au paiement nanu okoya sous contrôle te mais là kaka nanu pisi kasi kandenge ba osala ngai incrédulité ya mundele alors suka na suka mobali nanga ke ili susu balobi na ye yete okomela lisusu kisi te amen ozoyoka bikambu ebiki mobali na ngai azala kobika ngai nabikisamaki avant mobali na ngai bana na biso bazalaka maladi mpe te baza ya kobika na ngolu na nzambe tata mpo ngai ntango maladi eyelinga bango babotama deja bazalaki maladi te meme oyo ngai nazalaki na zemi aza mpe na maladi te aza ya kobika bibiloko ni tout eza ya malamu na kombo na nzambe ya papa Emmanuel Dodi aussi na biso pa na yo na o nyonso nzambe tata asaleli yo à travers mosali na le prophète Emmanuel Dodi
pona okoloba nini moni nokoloba o exhorter pena bato bazolanda biso pona nyonso oyo eleki boyoki na bandi koloba tina sikoyo boya bandeko na ngai so bomoni ngai nafandi awa natelemaki dimanche natatolaki monene ya nzambe ya prophète le véritable messager prophète Emmanuel Edodi oyo bozoyoka sango ntango na ntango partout dans le monde naza kosenga na bino boya koyoka soni te boya bomikanga te po maladi oyo ngai nayebi baefe nango na pasi nango soko bayebi soki oza nango parce que okokufa pamba nakanisi bozomona bato ebele bazokufa mosusu okomona aza na cancer eza cancer te eza maladi wana azokopesa babiloko ya ndenge na ndenge alors luka oya oloba mobikisi ya solosolo mufukululu wa bantu oyo babengi fumu na bimangu oyo babengi zenga mambu oyo aza na bakombo ebele ya malamu mpona kobenda bato baya bamona monene na nzambe prophète messager Emmanuel Edodi naye kosala te mpo nasame naye kokumisa monene na nzambe na ye na oyo azosala kati na mosali na ye boya bobika na maladi nyonso eloko ye alembanaka eza te yaza na nguya oyo nkolo apesaka eza illimité donc nzambe kati na mutu nzambe naza ya kolangwa na esengo na makambo ya minene asali mpo na ngai na mobali na ngai yango wana etindi ngai na telema yango mpe etindi mpo na laka nzambe tata die le père natalisaka ye mokolo moko soki obikisi nga nakotelema natelemaki deja sikoyo lokwa kimi ese ezwami yango na fandi monde entier emona eyeba boya obotaka to kobota vraiment je vous aime beaucoup boya na limité na avenue de la Révolution 817 bokobika koyoka no mawa te soni te yaka. Maman, en tout cas, merci beaucoup, Nanyonso. Merci, maman. Amen. Amen. On a confiance. Pasteur Gédéon Sekaniel Chamala. Oui, la kinda. Moi briefing mukena o mama atatoni. C'est briefing ezaka esengo. Amen. Bisika nzamba zo sala esengo eza munene tellement ya komona comment nzamba za ko glorifier mosali ya solo ya tindeli bato. Parce que aza mosali ya nzambe ya solo aza ko incarner espoir. Il y a des milliers de milliers de bateaux bazangi bisika kotelemela te ebele kolekela malade oyebi ebele bakota ndako non ebele bakota ndako ebele bakota mabele parce que babengi yango maladie incurable nani oyo bien aimé koyebela mosali ya nzambe ya solo o nzambe apesi do ya guérison il faut pas tester na bato ya sida il faut pas tester na bato ya cancer. Il faut pas tester na ba maladie incurable. Ndeko yeba que si réellement il a un véritable don. Il faut pas y même la yeba maladie incurable. Mais avec le prophète Emmanuel Dodi, ba maladie incurable zobika, ba sida kili, ba cancer kolobate. Maladie moko tazo changer ba ADN ya bato. Mwana azana SS assemblée groupe sanguin na échangé. ADN mwana ba condamné à kobima kizengi ba sambeleli prophète assemblée makambo échangé. Nini tokoloba lisusu. Misala na bilembo. Mosali ya nzambe ya solo na mokili momba ya tikali na miracle authentique koleka prophète Emmanuel Dodi azate. Aza lisusu ya kolukate bien aimé. Quand en contact il n'y a qu'un seul Dieu, il y a un seul prophète. Amen. Pendant ce temps, c'est le prophète messager Emmanuel Dodi. Tembe salinini et sili. Même Satan a yebi ango, même banguna ba yebi ango, même ba pasteur ba bricola ba miracle. Ya manki on a ba yebi ango ke le véritable homme de Dieu yazo banga nzambe, ana via ba sacrifice ba prière, atikali na don ya solo miracle ya solo ezali prophète Emmanuel Dodi. Ma sœur, mon frère, 10 jours à Daniel yaka te yango oyo. Sida na yo yaka
ekobika na 10 jours oyo. Cancer na yo yaka ekobika na 10 jours oyo. Balakela yo mabe vino ekobonga kate yaka 10 jours ya Daniel ekobanda le 17 au 27 vina yo ekobonga. Parce que prophète Nzamba sali na alliance. Muto ya zana alliance na Nzambe nyonso asengaka Nzambe, Nzamba pesa kai. Talatina, contact avec le prophète Emmanuel Dodi. Akoyambaye et puis botu na mama. Miracle nyonso azui apesele yango ata lomeya te. Nde sinya kotalisa kiaza mosala Nzambe ya solo asambelaka bato na mbongo te asengaka bato po nasambelelo tina nano code ya 400 €. Non. Consultation prophétique. Par contre, yazo genele batu. Azozwela batu mikumba via batu échanger bakoma bien. Et nasuka nyonso mema bangolo la na bomoi ya seko na seko. Mosali ya ndengo tokozwaye wapi. Tika prophète Emmanuel Dodi aumela. Aleki meme diamant na talos to sengeli kobatela ye. Il faut mokili mobimba ye bake mobikisi ya solo véritable mvuluzi okimbango aloba asiaya. Kota en contact na ye lobiko no ekomonana. Tika Nzambe tata apambola bino nyonso. Prière à Daniel ezobanda vendredi du 17 au 27 et le prophète reçoit tous les jours. Prends seulement le numéro benga akoyambayo okozala décider problème na yo ko trouver solution. Nzambe tata apambola bino nyonso. Merci Yassa tosisi na biso 2 minutes kaka moi liloba. Ngana olobaka ke Nzambe ya prophète Emmanuel Dodi Nzambe mufukulu bato azosala bato batika tembe eloko ezoboma bato mingi za tembe kote Nzambe azali emonanaka bango bamona ngale lelo ngana za la sorte soki Nzambe ya solo azala ki ate lelo na koma sœur bato bazomona pena na jio na kokisa 2 ans na église ça veut dire que Nzambe ya solo azali Sandra aracheni danela komiso mwasi kitoko boy. Amen. Bato bayebi tana ndoko yenga yenge pa ba pasteur ba makiona ba pasteur tana ko oublier la mboka mabonza ba bataba ba kapela bon ba bayebi ne nazaki wana ku noli mboka mabonza na komi kwa koko penda koko laki bon yangoyo non yangoyo tant na ndako sambela te bayebi kende nazalaki lelo en tout cas Nzambe ya solo azawa tozo sala ba aventure te boya mama uti musika uti Allemagne auti na ba Suisse Allemagne auti na ba hôpital belé ezamba kauka te eza mama ye moté eza HJT auti musika asi témoignage ya sida bilombo yebi bato ya sida bakufa bakota na se ya mabele biso na mokito yebi ke sida ebikisaka te mais mutu aza capable ya kobikisa ngo eza le prophète Emmanuel Dodi mufukulu wa bato parce que Nzambe na ye aza na kati na ye aza makasi il est plus que Moïse. Donc boya bokozwa miracle. Nalingi na remercier mon père spirituel prophète messager Emmanuel Dodi papa na nyonso sali na tondi botondi na yebite nini yango o ngana ko loba na yo kolo batelo. Merci mingi na o sali libiso. Merci. Amen. Merci beaucoup. Merci. Nzamba Zoualokumu, car c'est lui qui fait toutes choses bonnes à son temps. Et les temps ici, c'est les temps du prophète Emmanuel Dodi. En tout cas, numéro ezakaka affiché wana, bo benga, bo tinda ba voice, ba o bazo zwa solution, ba l'équipe, ba sali kisite, ba yekaka ba komi, ba landeli ba prière, solution et pesami, bazo senga na bango mbongo te. En tout cas, bo continuer ko benga, du 17 au 27, ozo banda prière, ya Daniel. En tout cas, je vous invite tous à venir participer. Ska ete Nzambe ya tata, abate la on se dit au revoir.